La baronne asali émission. Alobi Makamboya, première dame. Alors, apesaki exemple, ya mwasi ya Omar Bongo, ou ya zalaki mwana ya Sassou, Congola Brazzaville, à Bali, Gabonais. Alors, bandeko mingi, bazo sala émission déjà, pote, ebimaneti, la baronne a confirmé Mama Denise Niagero aza rwandaise. La baronne a confirmé te. La baronne a lobi boye. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, la baronne a sali émission na ye na perfection pe côté mususu a koti nenga kotaka toujours na humour po acha batu ambiance na kanisa émission ya la baronne sokotali yango ebandeli tisuka même eza ya 10 heures de temps en tout cas pozala fatigué eza likambo loba ozala air moko na posa masuba mais fatigue okokozala nango te. Alors bandeko, la baronne alobi boye. Apesi exemple. Pourquoi apesi exemple wana? Parce que batu, émission ezolakisama na Facebook, biso tout tozomonango. Tozomona ndeko moko azoloba Mama Denise Niagero aza rwandaise. Alors, la baronne azolanda bino, azolanda pe, ayebi pe na ndenge na ye, Mama Denise soki azanani. Pambate ngai na bino si toyoka pe histoire ya Mama Denise yemoko aloba nenga botama na Lubumbashi aloba biographie na ye. Alors batu mususu bazoloba na place ya Mama Denise première dame. Siko Karine Mokonzi a joué rôle moko po na bino lisusu oyo bozo kanisa to bozoloba Mama Denise azali rwandaise. Yango apesi b'exemple wana. B'exemple po boyeba soki bolongoli ye congolais botieye rwandaise epekisami te azala première dame. Na kanisa yango apesi exemple ya mwana ya président Denis Sassou Nguesso oyo abala ndeko na biso mokonzi ya Gabon oyo atika biso ndeko mwasi pe atika biso. Alors, exemple wana pesi, aboyaki ne pe kokende musika, po akokaki pe kopesa exemple ya Reine Fabiola. Reine Fabiola azali reine ya Belgique, ma azali Belgique, azali Fabiola, azali espagnol. Na kanisa nenga kufa, soki bakunda ye na Belgique, na yebite, mais na monaki espagnol basenga bakunda ye kuna. Alors, boyoki déjà ndenge zalaka. Soki apesi exemple wana, ezali te na ndenge a confirmer. Bato bazo confirmer bino, ba oyo bazo sala ba émission, na ba oyo bazo loba na ndenge na bango. Alors, siko ngai papa robo, ngai pe na osokisa awa te, fona loba yanga, awa na koti na makambango. Bandeko, makambo oyo ezo salama, soki ezobeta alarme sociale boye parce que toza na monde virtuel monde makambutu ekendeke vitesse soki tozalaki na ntango makala na télévision moko na radio moko makambo oyo elinga koleka bolingaki bomona yango ata moke te meme koyoka meme voisin ya mopanzi alingaki kobeta meme pa lisolo soki abeti lisolo bakokanga na bango ye te, me bato bakondimela ye te. Bakoloba kopese kombo eboma. Mais bon, lokola ekoma na monde virtuel eke vitesse, ngape papa robo,
fona loba opinion nanga. Bandeko, Mama Denis Nyangero aza na makambo te eloka liboso. Soki bolingi bokotisa ye po azali première dame, po mwana mwasi wana abota na président de la République, boza na logique na bino bokotisa ye. Mais foko yeba yaza première dame. Ba première dame ba memaka kimbanda te ndenge bino bomemilaka. Ba considéraka pete basi mususu bambanda. Ba considéraka bango abota na mobali nanga. Ba considéraka bango bambanda te. Po un première dame ezala ayeko koma première dame sikoyo ezala azwaki première dame na 8 ans toujours aza première dame. Alors na titre oyoyo Mama Denise azali ya première dame aza chargé ya kosala makambo ebele aza na ba dossier ebele fois traité. Entre-temps azali femme au foyer mwasi ya président po basi ya président baza te neti basi ya président poto oyo Afrique bakipaka mibali na bango ata aza engagé na makambo ebele bakipaka balambaka mpe fofo. Alors sikoyo alongola biloko wana tu aza nango akende kointeresse na mwasi abota na mobali ne epuis azwa kombo ya mbanda. Bandeko, kombo ya mbanda ko bato bawelelaka azala mbanda mutu, donc yende mutu aza inférieur, mutu aza posé akotika bato mosusu babengaka yo mbanda ya fulani, mbanda ya kingani, mbanda ya fulangenge. Mais jamais mutu aza posé alobaki babengaki mbanda ya mutu boye. Ye akotiango kate. Eza infériorité. Ezali komikitisa. Komitiana se. Yango première dame aza deja wana te. Bon, yoku nozo talanga presque bino nyonso. Bozo zelana kene na oyaki rwandaise. Rwandaise. Ntinginanza, rwandaise. Bozo zela wana na loba. Ok. Mama Denise Nyangero. Sokaza rwandaise. Namoni eloko na kotete mabezate. Namona ki ete bon, to bozela na bandeko. Boseliki. Kobimate zala wana. Oniko katapwani. Oh, tala mususu wana zoloba. Ba Rwanda babomi biso. Me yango na loba yango na lingi na lobela. Ozo kende mbangu olingo kima. Yoka makamu na koloba. Kozalaka nerveux boite. Bon. Ba Rwanda babomi ba Congolais. Ndengmana. Ok. Avant Papa Rosé, papa comment on dit? Mounze Kabila, Désiré. Avant Aya. Mutunini ayindaki Rwandais. Mutunini soki babengi rwandaise to rwandais azako monango ingir. Au contraire, bato ebele bazako linga babenga bango surtout bana basi. Oza lokola rwandaise wana dendi lisusu abongisi kingo. Même kingo nezaki mwambete okomona bendi yango lokola 1000 pattes. Mususu omona bafini yango wekoma lokola 1000 pattes. Alors, soki avant Papa Désiré Kabila aya bofinga ki ba Rwandais te, alors faut calculer elakisi boye. Elakisi ba Rwandais bazali ya modèle na modèle ndenge moko na ba Congolais ya modèle na modèle. Po ba Rwandais o bayaki na Papa Désiré Kabila bayaki elongo na Désiré Kabila. Donc ba militaire wana baya baye na makambo bayaki. Siko parmi bango eza na ba oyo ba commettre ba acte oyo inacceptable, intolérable. Na kanisa misusu baza na prison, misusu baza na refuge bakima,
misusu pe baza kaka na kati ya Congo, misusu baza na Rwanda. Wana eyebani. Na boyi nakende musika. Sikoyo epesa kanda koyina Barwande. Ndengwana nazo comprendre. Mais eloko bozo bosana. Na Zaïre. Na longwa kuti na Zaïre. Na Congo kaka. Congo belge. Tozala déjà na Barwande. Donc Rwanda zala. Yoka na ebisa bino bien. Nationalité ezala na Congo. Tangwa belge. Na tshila binongo penza incomplet mais mwebele. Bino boko mona neti na lekisi. Na tangwa Congo belge. Rwandais azalaki. Bobo sanate. Babosana pe ba famille na bango bakoma ba congolais. Bobenga bango infiltré te. Bazalaki ba Rwandais penza normal. Aya mwana muke ba memie komema. Mususu ba aye mususu ba memie mingi ba mema. Ba yawana. Bangolais bazalaki. Ba Congolais ya Brazzaville bazalaki. Ba Saint-Thomé bazalaki. Ba Béninois bazalaki. Ba Cap-Verdien bazalaki. Nakende musika nakokende te. Soki botangi na bakombo bokoyoka. Tango bobengaka ba mikate mususu ya bapopo bokanisa te. Mikate mo bosali bopesa yango kombo ya bapopo. Bapopo nde penza mbamana kosala mikate wana. Po bolanda bien. Soki tembe bobandi na mama oya bota Kofi le grand Mopao aya na Congo na neni. N'époque à Mobutu ou bien avant belge. N'époque à belge. Vous comprenez? Et ça facile. Entre-temps, azalaki na Kisangani. Alors, faut que différencie ka. Soki nena loba bongo. Soki mama Denise Nyagero. Boche rwandaise. Et la kisi yete mutaza rwandaise. Koko na ye mutaza rwandaise. Natalaki papa mususa lobi. Ndenge nini yazala congolaise, ndeko na ye, azosala na ambassade ya Rwanda. Ah, papa, olobino, bon, ndenge olobi logique, na olobate olobi bien. Olobi logique, mais batu bamoni olobi bien. Mais papa, tokende na biso kutu, tokende na biso na histoire noka kozoloba ya ambassade te. Tozwa ndeko na biso mususu aza kosala théâtre. Bomonaki ete na Rwanda bazali bakende na Rwanda. Bomonaki bato mususu te bakoma kosala lelo na gouvernement ya Rwanda. Bakoli na Congo, babotami na Congo, bamama na bango, bakoko na bango bazali ba Rwandais. Bomoni te. Donc mutu wana aza congolais. Siko lokola bakoko ne bazala ba Rwandais. Ake koluka musala kuna na gouvernement ya Rwanda. Po bakoko ne bazala ba Rwandais. Mais ye aza Rwandais te. Azongeli origine bakoko ne lokola uta kuna bazwe na musala. Mais soko ke tuna mutu wana o bakoko ne bazala ba Rwandais. Oke na Rwanda. Oke kotuna ye to na quartier na bango. Na quartier na bango bazwake Rwandais te. Bazwake Congolais. Pourquoi bazwake Congolais? Parce que ayebi rien ya Rwanda. Akoli na ba Rwandais te. Kaka bakoko ne bazala ba Rwandais. Mais ye aza Congolais. Eza logique. Bandeko. Sikoyo. Mama Denise Nyagero. Ye moko loba azali mutu ya Katanga. Ya Shaba. Kuna na Balubumbashi. Abota makuna. Sikoyo. Soki bakoko ne ba Congolais. Azaka Congolais. Soki bakoko na ye. Bazaki ba Rwandais. Azaka Congolais. Siko soki ndeko na ye. Azosala na ambassade ya Rwanda. Ndeko ne mutu. Alobi alanda origine bakoko na ye. Akende koma Rwandais. Bongo te. Nyoka Longo. Aza nani? Bon. Nyoka Longo. Aza Mombata. Muta Kinshasa. Abota mana Kinshasa. Bakoko ne baza bata Kinshasa. Luvunu. Nyoka Longo aza Muzombo.
donc bakoko ne racine baza bangolais. Mais nyoka longo jamais boko longolais congolais. Mais moi na ya nyoka longo to cousin ya nyoka longo baza na bango na Angola basalaka pe na gouvernement angolais. Pona bo comprendre. Bandeko foko keba na ko welela 100% congolais et koki ko détruire mboka. Na okene musika te nazalaka pembeni. Soki to kati na Brazzaville. Soko tuni ndeko na biso nyonso ya Brazzaville. Obengi ye. Oebisieke. Norba, nzonza. Nzonza. Tango koloba ne bongo. Olobi Norba. Pourquoi bolingaka te biso do kota kawa? Norba koloba. Non, eza question te ke to lingaka te ba Zaïrois ba na Congo Brazzaville. Mais toza mukie. Siko bino na ba problème boza nango. Soki to tiki boko takawa. Boko boto la biso mboka. Toto kokoma na passe. Akoloba bongo. O comprendre. Siko Norba tango azoloba bongo. Aza peuple. Ba o ba gouvernement ka. Ba mikonzi. Ba refulaka pe ba Zaïrois. Tango ba refulaka ba Zaïrois. Bino bokansaka ni. Bolobaka boy. Ba Congolais ba bomi biso ba refule biso. Ndenge alobaki toko boma ba Zaïrois wana. Mais est-ce que si botalaki ba koko ya ndenge soki réellement ba koko ne bazala toujours 100% ba Congolais Brazzaville botalaki te. Na lina loba nini na likambo wana. Peuple azalaki belé 100%. Même na Congo Zaïre, même na Angola, même na Congo Brazzaville. Peuple normal, basé belé balaka ba Congolais, 100%. Et belé, au moins 60% de la population. Mais batu oyo, baza ba riche, batu mbongo. Na Angola, na Congo Zaïre, même na Rwanda, na Congo Brazzaville, ba riche open bazana ba milliards. Ba koko oya bango. Ba koko oya bango, to ba koko lona bango. Baza jamais 100% to ba uta na Congo Brazzaville. Non. Baza ba étranger. Mais sous pe baza ba Zaïrois te, ba étranger toujours. Mais sous pe baza ba Rwandais te, ba étranger toujours. Mais sikoyo ata yo ozo landanga. Soki na lobino tangelanga kokono ya 1814. En tout cas, on préfère betelanga li solo. Ya Isaac, ya roi David. Oye bisanga koko ya roi David, koko ne mususu. Mais ya yomoko kokono ya 1800 oye biete. Mais bana mindele a na poto. Ba yebi koko na bango ya 1800. Bayebi. Bon, nyonso pete. Moi, mouke bayebi. Sikoyo. Bon, na Afrique pe. Batu bayebi ba génération bon bazali. Neti président Sassou. Ayebi koko na ye. Ayebi koko na ye. Parce que yaza président na bato ba gouvernaka. Batalaka moi histoire. Ba secret au kolo tika moi mouke wana. Na ndenge ke lakisaki bato aminduli bauta koto na koto to sangisi bango ou bien o bazalaki kuna to baksheli bango bato bayebi bozo comprendre non eza bongo eza ndenge lelo na Rwanda bazo bakshela bango soki ba itrain soki ba retrain soki ba nani boyebi mboko ekangama na Ethiopie non Somalie te bazo bakshela bango ba Somalie penza. Po Somalie, mboka wana fo ba libérer batu. Bazo bakisa ba Somalie na ba Iretien wana so ba nani. Bazo bakisa na Rwanda, na Tanzanie. Bazo zope nationalité kuna bazo ya po na libela. Eza contrat basalaki. Misusu bazo uta Israël. Soki pe Rwanda akoki batu mingi ta ko tinda bango na Congo. Eza bongo. Bino boso ba makambo ndenge tambulaka te. Mokile kendeke bongo. Mais siko ba Rwandais faut vous différencier ka. Oyo pe nyonso bayana ba soda
bokoki ko condamner bango te po misusu ba mema bango na makasi ba yebi tina bazoya te misusu ba engagaki na armée fo batosa ba yaki me ba moni makambo komo kene ndenge mususu fo ye bango pe Rwanda te mutu akomandaka makambo ebelo esalama na Congo ewutaka na niveau mususu donc na bapoto siko na Rwanda na ba Rwandais na ba Ugandais baza na bato mususu ba créer ba loi na bango basala ba vire fo yeba mais soki bato bakufa 12 millions mutalingi yango eza Rwanda te wana eza sir ezali comité international po oni azalaka wana na ndimi te bisika oni azali bakoboma 12 millions ou bien 10 millions même 1 million eza impossible totala kaka basoda oni baza na Liban bato bakufaka wana banda bakendaki banda mobulu wana ebimaki bakendaki bato bakufaka te so bakufaka te alors o bakufaki na Congo bokanisa bien na lobi te bo libéré Rwanda pana ngai au contraire boko take Rwanda bobomi ba Rwanda nyonso na Rwanda etalinga te mais nga nazolobela réalité mokili Maman Denise aza na rien à voir soki pas à congolaise aza rwandaise aza première dame aza na toute autorité na droit ya kozala première dame est-ce que na ngambo ya Brazzaville madame oaza kuna aza zairoise te na Angola kudu na okende te soki na longo Angola nakende susu wapi tala bandeko toza na époque mususu toza na série mususu makambo mosusu bolobaka yango wana etindaka bakoko na biso to biso mpo tozelaka bakoko yango na bagea lisho azokoka kozwa kwanga te banda konika adevelope kipaki kwanga ekomosalama na machine namonaki mama moko d'États-Unis ya mokongo yazosala kwanga na machine me bazosala yango na collaboration na mundele donc elakisi mokolo ya kokufa mundele mutu akotikala kosala kwanga mpo bana mundele bakotika na héritage ya kosala kwanga bandeko nana ntina kokende mosika te Maman Denise aza na rien à voir Maman Denise aza congolaise abotama na Lubumbashi bapara na ye bakoko na ye bazala ba rwandaise to bazala ba congolais azali congolaise en plus 100%. Petite sœur na ye cousine na ye asala na ambassade ya Rwanda wana etali ambassade ya Rwanda ngai mpe ndenge naza boye naza na bandeko na nga basalaka na ambassade ya Congo miso basalaka na ambassade ya Angola nazoloba bandeko na nga biologique na ambassade ya Congo na bandeko na ambassade ya Angola na bandeko oyo nga kutu bomeka te ata nakomi président bon boza na chance mpo nalinga bagradi wana te na ye na bagarde de corps bakolongola nga posa kosubaka na balabala si Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV.
Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.